liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba na kombo ya nzambi mpungutulendo ya mbanzavelela na kombo ya maweja nangila na kombo ya akonga mongali na kombo ya nyamolo ibanza mukolo mwa lelo mukolo mwa mitano oyo babengi vendredi tobaki ezali mukolo obiso tobanda ko célébrer mambi matali milimu ya batu baindo oyo batsirkilaka na mukolo ya lelo de façon tokota na contact na bango pona bapesa biso mabombani ya bolamu ya makambo nyonso oyo elekaka mukolo ya vendredi ça veut dire nde tovivre na mokili oyo so toyebi ba secret planétaire te tokotelengana tokomona lokwa nzambe ayinaki biso zoka nzambe atiaki sekele nyonso tu à la portée de tout le monde mpona toexploite babolamu wana oyo ebombami na kati kasi tricage moko esalama ya bazabolo baprouva biso to mpe bapriva biso makambo oyo etali revenu ya bolamu ya bomoto na ngai na yo ntina yango wana nzambe bakoko na biso ayekati na ngai na yo mpona kozongisela biso mobimba ya manso oyo tozongisa donc lelo tozolobela mambi matali molimo ya mama koko nzinga oyo azali na biso na bomoi bwa seko lelo toza na 4e édition totikali na édition moko 5e mpona toclotire balife ya makambo etali mama koko nzinga to babanda kosala bakontinuité nango na nsima mpo ifo tochange makambo eza ebele a toremplir na aka bapoche to mpe batashe ya kibobiso ifo totia deja babase na chaque activité mpona tobanda sikoyo kolandela yango nde kopesa biso évolution na développement mais so tokroise maboko tovandi moto alobela yango aza te tozo koexerce te kasi pouvoir wana ebanda kotelenganaka biso mpe moye mpe tobénéficie yango eza te mais soki tozopratique elingi koloba ke chaque jour tozo korenforce nzoto na biso na plusieurs énergies oyo ezokoleka na bajournée oyo biso tozosalela bareconnaissance parce que toloba ye bafeti ya bakoko ata ole na yo te mais juste kaka kokanisa journée wana mbala moko ezokokotisa yo na absorbation ya baénergie oyo ya bapouvoir oyo ezokocircule na temps wana donc yango biso lobi ke biso tozo remplir tâche ya bomoto na biso mpona kobongisela bana na biso continuité de programme parce que notre continuité de l'homme noir bazipaki yango depuis 1506 temps basalaki première église catholique na royaume Congo epai ya pape Léon X oyo azalaki 217e pape ya Vatican 1 na Rome e makambo wana ekendaki na grand tripotage ya balwa ya baimpérialiste e ya kovandela biso na kati ya mboka na 1551 ntango badeporte le roi Nzinga Nkuvu avec 17 personnes ya cour royale na ye bamema ye bango na Portugal lelo oyo bakor na bango eza na Rome e bazwa kiti ya kibokonzi ya roi Nzinga Nkuvu na kati ya royaume Congo eza plus ou moins na 240 kilos d'or fondi eloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko eyotika so yango biso bike biso tobota mpona orécupérer biloko nyonso oyo bazwaka donc le jugement est proche parce que bakoko balingi baningisa mokili oyo mpona tondimela bango tobosana ye bango par rapport ya baidéologie coloniale oyo eyaki kosiége to mpe bakotisaki biso ntina bamwele pinaire yango lelo tokoma koenvie baninga mosusu mais bakoko balobaki ke tofonctionne nanu bongo na bidefa defa ti place tokosuka tokoluka sikoyo ya biso moko yango sikoyo baremettre biso un cahier de charge oyo eye na détermination ya baprogramme élaboré ya bato mwindu nyonso tolakisa ndenge nini tokofete mariage na biso ndenge nini toyanda kosala baanniversaire na biso ole totelenganaka moto asali anniversaire oyemba mbotama malamu atoyembi na lingala transmission wana ekoatteindre monde planétaire na yo te parce que pratique oyo ozotravaille nango otie babougie otie bagato minene
wana eza pratique oyo tozolobela ya ba européenne. Mais soki obotama na période ya mbinzo mokolo oyo anniversaire no ekokoka il faut ecorrespondaka na production périodique ya période oyo ebotamaki. Donc il faut elembo ya temps na yo manifester pe na kati ya ba repas ya anniversaire no ba repas spécial oyo ekopermettre o saisir opportunité ya anniversaire no ekoza ba repas représentatif oyo elakisamaka ntango yo botamaka. Mais lelo bato baofete ba anniversaire na loyenge ebotama le 10 ezaka lundi anniversaire quoi jeudi yo fete yango parce que fréquence yo sele ya jeudi eza fréquence ya lundi te. Chaque jour aza na fréquence na yango, chaque jour aza na milimo na yango oyo ezali proclamer ezotambola mpona kopesa biso bamakambo na koto ya positif banégatif mpe basala mpe fonctionnement na bango kaka na logique wana mais ya démagogie. Donc toyaka na deux sortes ya bamilimo oyo tolobi ke ya mabe na ya malamu. Mais milimo ya malamu basalaka misala ya koya koremettre nga na yo revenu ya babolamu oyo nzambe asala mpona mutu na mutu. Mais lelo so tozokutana na babolamu ya bomoto na biso te parce que toza triqué na alimentation. Bayamba alimentation biloko tozolia sans vérifier misusu ezali kokomisa biso faible, ezali ko détruire ba force élémentaire intérieure ya banzoto na biso. Alors bako baloba déjà que esengeli to dans la prudence to cha stabilité na makambo etali alimentation na biso nde muteko bando ko renforcer ba élément intérieur puisque nzoto na ona kati oyebi makambo ezate. Soko zo lesa yango biloko ba européenne bazotindela yo yebi tina na yango te nzoka bango bazoko affaiblir yo mutu mundu lelo akomi faible tina raisonnement. Alors raisonner lobi kaka. Mais raisonnement au biso tokoki ko tia likolo na mesa ya mokili o ezali raisonnement ya soki to raisonner pona lelo to raisonner pe pona lobi pe pona lobi kuna pe pona ba siècle na ba siècle po après biso ba misu pe ba remplacer biso. Donc après génération oyo ata to sai ba lolendo na ba Facebook makambo kako to solo ba wana ba o ba ko yasima ba o contrôler am soko ba o ba o yasima ba olinga oza jamais ba PD ba oba oya sima ba olinga ozala jamais ba chroniqueuse ya ocha makelele sans développement oleto luka étude ya ba minéraux ya mboka Congo ba osela na bango ka discussion musique. Donc la musique to lobi eza culture mais culture il faut tambola na lolenge ya batu. Mais surtout tali ba musicien congolais to pe africain bazoko defa toujours mode de vie musicale européenne pour la musique na bango ezala avancer. Askoto yé na réparation wana pona to la kisabango ketin so bozali conseil la culture ya kibobino il faut bolanda principe na caractère ya kibobino na elateli na elobeli na banzembu o bozo composer puisque inspiration ya banzembu wana ezo uta pa nzambe malgré mutu oke simba kisi po azwa succès ça tenir compte ya koyeba ke nzambe pe tchaki na succès moko boye ke soka sali pe na bosembo nyonso ako éclairer toujours lumière ya bomo inaye. Donc babungisi batu nzela ya momoni batu bakomi ko précipiter nde ezo créer siko augmentation ya démagogie. Mais biso lelo tozolobela nanu mama koko nzinga na kati ya 4e édition pona to comprendre makambo o biso tozoloba ke biso toko dévoiler toute étendue de la terre 510 millions de kilomètres carrés. Toko lobela makambo etali na monde spirituel place to kufaka to kendaka administration eza kuna na kati photo déterminant biso bato to za physique to bando koyeba siko ke te to kena monde wana to kufaka kuna to kenda okuta na kokotel wana responsabilité ne na monde spirituel wana eza boy to okuta na koko songolo wana responsabilité ne na monde spirituel wana eza boy yo pe muto kokende makamnyo ke sala kuna. Makambo biso tozo préparer ce ko to banda koloba yango wana mais to promettait déjà que lokola to linto clôturer classe na biso par rapport ya première classe 100 personnes to pe 100 membres et lingo bagé deuxième classe ba fonctionner na fonctionnement mususu po biso to kota sko na makambo etali ko produire ba syllabus asika. Donc to linto lancer encore 5 syllabus. Les 5 syllabus to lancer syllabus ya pharmacopée. Pharmacopée mutu mwindu tout foyer ba ndeni ya kubikisa nzoto na bakisa bokoko poto limiter dépenses
Parce que ceux qui ne sont pas chinois, qui ne sont pas français, européens, tout entière, américains, quand on a une spécialité, on traite à biso, on a bango, on a exercice. Parce que on a au kufi ok. Bako bomu pe na kana iso ba moni be élément o bon ba luka po ba kan fonctionner na mutu mo ali bota na bango eza pa na yo ba boma yo ba tubi yo ba piki. Et on se ko yo to ni to protéger peuple ya loposo moindo ya toute l'Afrique. Pona to créer siko yo hôpital africain topé hôpital bantou to benyango la pharmacopée. La pharmacopée égale lolenge ya kobikisa nzoto traditionnellement topé na ba nature sans to lukana ba conservation chimique parce que to loba ke ba kisi tout o ba osa en Europe et ça en africain ça malili tant batinda ngo pona koteka yango en Afrique lokwa bakutana na moi wana e absorbaka makambu tout o bon basaka na ba composition chimique wana ale bakisi wana ko maka faible yango moni ezo traiter nango ba africain te mais ezo pesa bino ka ba calmant. Parce que quand on pesa bino ba calmant bozo mona bien kana kata ba pharmacie il faut balanda aspect ya malili pharmacie tout il faut en ventilo to pesa en ventilateur pour epesa ka aspect ya malili wana ebate la kisi pour pharmacie soit dans la ventilote qui se robeba. Yango biso depuis 1995 jusqu'à nos jours to loba ke to kende susu ko pesa nzoto na biso pa ba européenne te biso moko to osaba analyse ya makamunyosu et tozo vivre toujours. Par rapport il y a ba analyse chimique il y a ba koko na biso. Par rapport il y a ba principe na ba caractère o batikela biso lolenge ranto koko o batela nzoto o. Ya biso bato moindo. Et vivre longtemps donc nzoto mutu moindo et vivre longtemps ce que zolia ba nature ba bio. Mais ce zolia ka ba boîte à conserve. Ezoliaka ba biloko ko exemple conservation chimique o ba mindele ba sel na ndenge na bango sans que biso to kotana analyse ya koyeba ndeni biso pe to kotia conservation chimique ba koko na biso. Pour malgré tout comme bazoba bato mwindo musuba lobi ote ba koko ba yeba ke eloko te mais so totali na ba pyramide pharaonique to komona déjà que ba conservation chimique ya ba koko na mambo etali liwa bakoko bazaki véritable donc science na bango ezaki exact pour so botali banzoto o ezobima kuna na kati ya pyramide malgré bazoko détourner biso ba revenir yango to bayeke tokosambisa France tokosambisa Europe tout entière tokosambisa Asie parce que ba asiatique ba siéger na kati ya Égypte bazoko piller pyramide sans notre autorisation lelo yo bazozwa bilo musu ezouta na Égypte kuna na coopération na ba français topé na ba européenne bazo ko sala ba exposition kuna pona bana na bango mais ba gagner ba revenu mais mutu mwindu na traiter ba dossier te rolandela ke bon bino na pesi une autorisation bo fongola pyramide puisque siko déjà bazo ko sala makambo etali otozo ko benga lokola bazwi biloko euti na kati Égypte tout en Camus na plusieurs objets. Bakena mon exposition kuna na France makambo ezoleka na France na minute yango mutu mwindu ata moko te azoyo kata souci ya koluka yeba pourquoi bato bazoko piller richesse o bakoko batikele biso babengi yango fondement de base donc fondement ya base ezali elembo o bakoko batikele biso ba gratte-ciel te gratte-ciel e outil à partir mayele la pyramide so yo zo banga gratte-ciel Lucas ko yeba dimension ya mutu asalaki pyramide mayele na eleki mutu asalaki gratte-ciel. Et si biso tozande ya mwana donc biso na somo ya mutu te poto lo bakoko te bakoko basalaka te to sa sko ba comparaison to komo mona ke mahela bakoko eleka ke ba mindele mais ba mindele ba ye ba détourner biso savoir ay ba isoler biso ba interdit biso fonctionnement ba éparpiller biso ay ba komo sakana na biso sko bakoko ya ba corrompre ba peso mbongo bazwi mahelo yoza na ba ke na kuna paf yozo sala ba bomba na France okuta na kuna ba ndeko no ba kobo te ovanda kana milia ba mindele baso me ba mituka ba ovanso na botel la chair mais ba exploiter maele no ana ezoki bima na kombo ya Gianni Versace maele no ana eke bima na kombo ya Monsieur Louis Michel maele no ana eke bima donc baso ko exploiter biso na makambo tout puisque ba panza biso déjà quand vous le skimbanga lobaki ata bo panzi bana ba ovana na bino ba koyekola bino baza lokola ba observateur. Maintenant, on va observer, sous kanango, ba kanga bisaka ba ozonga mboka na bango bino bokote la misu. Yango nesko tozo kende ezali bilaka. Obaloba yeke ngonga tango ekokoka nyonso ekozonga en ordre
sans babeta mutu. Voilà, c'est pourquoi tu promettre que film bois kekele doit film bois kekele et goya na ba dimension nyos. Film bois kekele ezali la colère des ancêtres et ko frapper tant ba tout muindu ba otelengana ba telengani na ba mouvement politique na ba makamndenge na ndenge simbité aller. Colère wana tango ko mata ba justifier ce ko vérité pour na to bo matrace ya mensonge. To vandisa skoyo stabilité ya nzambe na kati na biso parce que stabilité ya nzambe na kati na biso bat na kati ya mokili égale la vérité. Mama koko nzinga moindo yendeli kunja baindo bilenge to telema pona tolanda bakoko ba mama to telema pona tolanda mvuluzi biso mbamba na bakoko bangonde bwanya pe maele bilenge to telema pona tolanda bakoko ba mama to telema pona tolanda bakoko mama koko nzinga na Kongo yendeli kunzi ya bomoi bilenge to telema pona tolanda bakoko ba mama to telema pona tolanda kimbangu biso mbamba na bakoko bangonde peve ya Kongo ba papa to telema pona tolanda kimbangu bilenge to telema pona tolanda bakoko biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko yo nani nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko biso mbamba na bakoko soki toloni tokobuka soki toloni tokobuka soki toloni tokobuka biso mbamba na kolona abae nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya bakoko balonaki ndunda eglize lesi batu nzoto bakoko balonaki pondu eglize melisi makila kindoki na Kongo mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya bakoko bayebaki nzakomba bakoko bayebaki mvidi mukulu bakoko bayebaki maweja bakoko bayebaki nyamolo ibanza na Kongo mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya bakoko bayebaki nzakomba bakoko bayebaki nzambia mpungu ole nkumu achonga onye nkumu nyanja mai ambae nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya soki tokangi beglize tokozwa bomoi ya seko soki toboyi tokolona tokotonda na bilei na Kongo ya nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya soki toloni tokobuka soki toloni tokobuka soki toloni tokobuka tokotonda na bilei soki bolandi pastere bokokoma babola soki tolandi kolona tokotonda na bilei na Kongo nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya bakoko mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza tala mapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya baindo mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo nzambe kembo yokulinga mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo nzambe kembo yokulinga tala libota neza konyoko mamoindo poyo tikaki nzambe ya bakoko sala nyonso zongela nzela bakoko bomo ya seko yokozwa tala libota neza konyoko mamoindo poyo tikaki nzambe ya bakoko sala nyonso zongela nzela bakoko bomo ya seko yokozwa kimbangu mubikisi mokili mobimba
kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga papa na loma meyufula kabeto yoyo na nzamba banzenza sambuna iki ndombe menyo kwa makaka papa na loma meyufula kabeto yoyo kimbangukele nani awa na Kongo kimbangukele mvuluzi ya bandombe kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi bilenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi bapapa kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi loposo moindo boyaka toyembela nzambe bana Kongo boyaka tokumisa nzambe nzamba bakoko na biso mpungu tulendo kimbangukele 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 mvuluzi kimbangukele 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 mvuluzi bamama kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami kimbangu ningikukula yami kimbangu walingile ata itele yashi yuma yalingile kimbangu ningikukula yami ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi kimbangu ningikukula yami kimbangu walingile ngovile koka makeke yuma yalingile kimbangu ningikukula yami mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala ivulule numala kimbangu ningikukula yami mama koko nzinga walingile mama mafuta ningikukula yami mama kimpavita walingile mama nyamegango vile koka makeke mama gotima walingile bakoko ningikukula yami mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba olenkumu nyamulo ibanza maweja nangila akonga mongali chemaonga mbunga tobeleliyo na kombo ya mama koko nzinga molimo na nguya oyo asimbi mambi matali bolamu ya bomoto bwa biso bayitu bansope bolamu ya mokili mobimba solo se solo mama koko nzinga ozali fololo oengengaka na balangi mitano pona tokutana na milimo mitano o basimbi biteni mitano ya mokili mobimba katikati likolo suka ya ndelo nsepe mupanzi natina ete batondisa biso na bokasi ya kokamba mokili mobimba natina ete bangengisa nzela ya bomoi na biso pona nyonso emona na polele pe tosepela na manso oyo bolukelaki biso pona toyeba bozindo ya mokili ya musuni pe bozindo ya mokili ya molimo na biso loposo moindo pona totombola ndenge pona totambola ndenge elongobani pe tolakisa manso nzakomba abomba na kati ya bomoto akabelaki biso uta likolo nse ozali minzoto ya tongo oyo elamusaka linongi na biso pona totombola manso oyo nzakomba achaki na kati ya bomoto na biso pamba te achaki bomoto ya poso na misala na yango pona tokokisa mokano ya mobimba ya kombo na nzambe oyo etonda na bisengo ya libela na libela pe ezanga suka tobeleli yo mbala mitano pona kotosa
mukolo na yo mukolo o minzoto ya tongo engengisaka makasi bolamu ya bomoto na biso pona tosepela na nzakomba elongo pe tosimba nyonso na maboko pe tobatela mobimba na Nzambe na kati na biso pona tozala batu ya solo. Tobeleli yo na basolo ya bafololo mitano oyo etonda balangi ebele ekutisa biso na milimo na nguya ya bakoko bwa biso bayindo oyo bakomema biso na bozindo ya mokili pona toyeba lolenge ya bakoko na biso pe toyeba misala na bango pe tobimisa makanisi kitoko bazalaki nango pwasa ya bino batu ya yambo emonana pona bayeba koya nsima na biso bayeba bino pe bolamu manso bolukelaki biso batu ya lelo pe bayeba koya nsima na biso pe bongo na bongo. Tobeleli molimo na yo na nzela ya bilembo ya mabende wolo ngengele palata esangisi pona kozongisela biso pe kozongisa biso na nzela ya solo ya etamboli ya bomoto na biso bayindo ya mokili mobimba pona tokutana na bolamu manso bobongisaki pona eleko na biso bilenge ya nkoto mibale. Ozali molimo oyo engengisaka bomoto na biso pona tolingama na mokili mobimba pona batu banso basepela na lolenge na biso pona batu banso batombola lokumu na bino batu bosalaki biso pona tozala oyo bolingaki tozala pona bileko nyonso. Ozali fololo oyo elongolaka biso kati na konuna pe ezongisaka biso kati na kibolenge nyonso pona towumela na mokili pona tokokisa mokano ya etinda na nzakomba oyo ebombama na kati ya bomoto wakabelaki biso wuta boye na biso likolo nse. Ozali minzoto ya tongo oyo ematisaka biso likolo pona toyeba bokasi ya bomoto na biso pona tokengela malamu manso mapesamela biso na bokebi nyonso pe toyeba tina ya bomoto na biso na kati ya mokili. Ozali likunzi ya etamboli ya bayindo banso ya mokili mobimba pamba te botikaki bilembo uta zamba ya mambenga pona manso ya mokili mobimba pe bolobaki yango polele ete bolamu nde ekotonga bisengo ya libela na libela. Ozali misisa ya bafololo manso oyo esimbi bomoi ya batu banso kati na mokili pamba te basolo ya bafololo ya makasi ezali kolongisa biso kati na momekano ya milimo na mbindo pona tososola nzakomba malamu pona bolingo bwaye na nyonso akabelaki biso ya ofele. Ozali bafololo oyo epesaka biso esengo pamba te olobaki yango polele ete okongengisa minzoto ya bomoi na biso pona tososola malamu manso bino bokundolaki na kati ya mokili na Nzambe matondo mingi na nzakomba elongo na mama koko nzinga na manso bakoko na biso batondisaki kati na yo na boyebi nyonso okaniselaki etando ya mabele ya bayindo nyonso pona tososola malamu nyonso oyo epesamela biso kombo na nzakomba ekumisama elongo na kombo na bino oyo botongelaki biso nzela oyo ekolandisamela biso pona totombola lolenge ya bamakoki nyonso oyo nzakomba akabelaki bino bakoko na biso etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba totondo totondi pona nzakomba elongo na bakoko na biso oyo bakanisaki biso bato ya lelo totondo totondi pona mama koko nzinga elongo na bakoko ya eleko na bango totondo totondi pona biso moko bilenge ya nkoto mibale bakitani ya bakoko totondo totondi pona baye oyo bakoya nsima na biso batombola bisika biso tokosukisela misala ya bakoko totondo
Solo c'est solo ezali mukolo ya esengo totombeli mokili mobimba nteke elamu ya 4e édition ya mama kokonzinga zene biso nombo moya seko ndenge toloba déjà que toujours changer phase par rapport ya 100 membres et to doté 2e numéro au tobengi correspondance et rolanda toujours selon ordre administratif moto nyonso ba otindele numéro na yo vanda na ora kimia omona ga to bachelo numéro mo komi na 2 numéro et to expliquer makambo ya correspondance pour oyeba ce correspondance les années na makambo nyonso toujours sala donc ba numéro matricule les l'identification pour kala mingi te toujours kende sikoyo ko fixer makambo itali par ya muntu na muntu na kati ya lisanga po to baga biso to yosa ba église te ete ke po to chaba kitunga baka ba mbongo ale mbongo ale kota kana pocha po kipulu non abiso to yeto sala société de l'homme noir ezana makambo tout na kati lo sambo lo lenge na biso pas question de chrétiens pas question de musulmans pour bango to bayaki ba obligé biso même tina ba misana bango avo ba peso musale fo za chrétien aba peso musale fo za musulman siko biso pe to esko obligé mwana loposo moindo nyonso tout le roi pas se jouer makasi biso to gagner monopole et comme ça obligation aba ba peso musale pa ba koko il faut olongwa na ba binzambi wana faut total isopenda ke binzambi wana la souffrance soko ndimi ndo bikisam to peso musala to ko ba recyclage ba formation après to peso musala comme on moi quelque chose pour abiso ce que toujours réparer makambo itali vie na biso donc to comme ce qu'on étape à to linto bimisa makambo itali par ya mutu na mutu ate aux amingi tata balobi ke obando ko 20 € chaque semaine ou bien par mois yeba ke lobby kuna so revenu na biso e bandi ko augmenter malamoko ya yo pe salaire ezo ko mataka. Si après une année, 2 ans, au moins, plus que mon avant en Europe, vie à moi, ce que tu as fait, et à moi, ce que tu maîtriser, mais moi, mon tout le monde, pour que savant vis-à-vis à Bomengonae, pour Azana Nyons, tout le monde, traumatisé, cotissant au virus, le christianisme, bambien à mon tout. Kuna balaxie que Yesu Nzambe, Nzambe, Asola Gananyo, Kamoko Boye. Na biso to botam to bike non to koluka nyoka nini obola tseki na TV o alobaka parce que nyoka lobate ba nyoka tunza masala na nyoka mota lobaka ba nyoko bazo loba o baza pa banganga wana bazali mystérieux wana baza ba nyoka naturel ya Nzambe te siko bino ba mindele ko laksi biso na TV ko nyoka sola ki na Nzambe to ye poto identifier nyoka wana foto luka jara nyoka nini o alobaka. Mais tout le monde a gagné c'est que mon déla a jugé dans l'histoire, a jugé sur le plan alimentaire, a jugé sur le plan. Il y a qu'à gérer mon kilo dans dengue, na côté ba désordre, a tu ba déséquilibre, a détruire moral à battre. Pour aller dans ma solo mon boy et ça le kuta. Elle va tu ba côté ici en 512 ans, ba tikala na yo. Ba comment on se la côté tant yezo akoya akokamata bandimi. Non, Yezu akoya okamata bandimi. Siko to mino bo raisonner que Yezu akoya bongo batu o ba kufa batu ba 1300, batu ba 1400, batu ba 1500, batu ba 1600, batu ba 1700. Abato yo koma na génération so do bango pe bazaka réserver quelque part na ba sambisa bango te. Parce que la génération so de la génération suka o yekoya Yezu akoya zo batu tout ya génération au fin du monde. Mamo ake na biso après ba sambisi batu tout. Au moins ils ont mensonge, histoire na bino za incorrect. Donc batu bazaki esclaves yango e bouleversa mémoire na bango même voulus ki mbanga lobeke mutu mwindo akoye ko la makambo ala nyonso tu akoluka ko maloko ya mundele ti ayo découvrir vérité que ezaki mensonge yango mimba tungini musuba ko mba pasteur ba musuba ko mba abbé ba musuba bazo luka kaka ti to ko bloquer mundele nde tozo loba ke to kende be église to ko kufa po fimbo ko tambola e ko mapenda ya vis-à-vis boy lelo to lobela makambo etali 4e édition ya mama kokonzinga zaye na biso na bomo ya seko tolobi a sujet na biso ya lelo ezali la revenu ya bonté bantu ndeni tokoki ko exploitaka revenu wana ya bonté po bakoko banyoko amaka tragédie parcours nyonso basalaka esengeli ngana tolandelaka yango po tobukaka fruit ya production mo resa makana kati pona to bénéficier kana revenu moko donc chaque parcours est dans ba revenu nan c'est pas pour rien za matinda yiko ko ebanda ya mokili aya ko établir programme o batu nyonso ba otambo na mokili po soka yakate mais lelo to vivre lokwa banyama
ya kia sa musala na ye. Donc Nzambe déjà élaboraki planning na ye ke ba oba koya ba osala boye ba oba oya ba osala boye. Yango toloba ke koko ebande ya mokili ko ba utaye na moi. Mwasi na mobali bazaka lokwa fondement ya base. Bango ba bandi vie na nga na yo. Mais toko compter bango première génération te po vie o bango basaki vie ndenge mo nga na yo te. To baki un bazaki na nzoto ndenge mo nga na yo te mais baza bato mwindu mais bango bande ko briller lokola moi. Ya mwasi azo briller lokola sansa. Bango babande mitakala donc bango ndemba pesi biso détermination ya ba analyse ya makambo tout po lelo makambo ezala. Siko batu tokotanga première génération eza siko ba koko lukalakala mbele na koko Fatuma bana o bango babotaki ya mapasa. À partir de wana nde siko toko continuer bana ya bana. Donc voilà ba masolo obiso tozoni ngaskoyo to tombo la grandeur historique de l'homme noir to banda ko coller histoire ya mutu mwindo grand complet. Poto banda yeba siko après koko lukalakala mbele na Fatuma banani balandaki. Après bango banani balandaki après bawana banani balandaki après to classer histoire tito ko yako bimasiko na génération na biso puisque to constater que ezali na trouble historique au mundele ache ya démagogie na kati ya historique ya mutu mwindo éparpillé histoire. Akolobela personnage moko na deux titres to na deux histoires. A changer biso ba kombo. Place ezalaki boya kobenga ngo tutakamo. Place ezalaki bosiko biso to esko tozongisa ba kombo wana vrai. Ya ba koko wana nyonso ya ba histoire wana oya éparpillé azobeta pona esi saka biso makasi po so histoire no eza na vrai sens nango eza boye mutu muso aya détourner yango. Akomola biso faux sens. Yo sko mutu bando ko perdre équilibre. Yo mutu sko na perte des énergies. Pour mémoire non eroza susu na réalité ya évolution na ngote. Ekobunga. Ekomi ko baluka na tourbillon. Donc na manaka obiso to lito lobela bino lelo tozo lobela makambo etali historique ya mama Koko Nzinga. Mama Koko Nzinga o to loba to lobai déjà que azali mwana mwasi oyo apesa mboka na biso kombo Congo feti na ye to feta yango le 17 décembre. Le 17 décembre to feta yango na bama bende lokola cuivre. Parce que yé tant apesa mboka kombo Congo apesaka apresentaka ba force élémentaire. Oyo ezoko batela équilibre ya mboka na biso. Atanga lokola cuivre babengi ngengele. Atanga lokola argent babengi palata. Atanga lokola étain babengi esangisi. Atanga lokola tadi dia Congo babengi diamant. Atanga lokola wolo babengi or. Yango to lobisko ke tozo kende le 17 décembre to kopesa pe lo sambo ya mama Koko Nzinga par rapport ya fête na le 17 décembre. Mais asko to sa fête na ya bonté. Ça veut dire kuna tanga zaki physique apesa imboka kombo Congo le 17 décembre 1er siècle ye bandela mokili. Mais tanga komisko molimo ake siéger na kati ya étoile wana otolobaki ebimaka pembe na sanza. Oh, vous avez une étoile du matin, biso to benga osiko pour le moment étoile ya mama Koko Nzinga. Siko mama Koko Nzinga wana obiso tozolo belabino azali deuxième génération de l'homme noir. Natan na bekolo ezalaki te parce que ebande ya mokito bezalaki nzalampanda na kiteleki nabo babengi muntu na kento. Après baboti bana mibale ya mapasa sans basa la rapport sexuel. Bana wana nde bazo recommandation sikoyo babalana yana leki etant babalana yana leki nde babandi obota siko biso ba génération nyonso donc bana na babotaki donc to lobela l'histoire ya ba génération to continuer après koko lukaka la mbele na Fatuma na makambo ikendaki ndenge tito ya koma na la 70 esika to kabwana na ba mindele parce que bakoko ebande ya mokili avant ba disparaître mobala zonga na moi mwasi zonga na sanza to baboti bana babokoli bana na bakolisi bango. Baebisa bana na babinzambo atindaki biso na kati ya mokili oyo aebisa biso soto sisi planification to établir programme exact oyo bino bo sala continuité ya programme to ya travail biso to kozonga na ba siège to utaki mais to kotika bino to ndoza na bino menzamba lo baki to pesa bino autorisation bobota bana ya baposo ya ndenge na ndenge pe bobokola bango après bo bando ko kabola poso na misala na yango. Programme est déjà établi. Mundele n'a précipité dans la 70 à qui m'a se retrouvé dans Israël. Erwana Europe n'a botamité. Erwana pe Amérique n'a botamité. Ba bazali na Israël ndambu bango ba kesa la Asie.
Donc tout ça, dans Mobimba, il y a histoire, il y a 510 millions de kilomètres carrés par rapport à 5 continents. Malgré bon, on va précipiter, bah, démagogie, ce qu'on va régler par compte. Donc ça, l'histoire comme c'était auparavant. Ndenge ezalaki na vérité na yon. Place beaucoup ça qui bochaki Michel, so eza Michel te to tia kombo wana pour cahier des charges à ko dévoiler ba secret caché de l'humanité tout entière. En to bina époque à moment ko konzinga bikolo ezalaki te. Donc ton ba babane na foyer équatorial bazaki famille ka moko. Ton babandi ko bo ta bandi ko mebele bazali toujours ka famille moko. Mais tant mouvement volcanique et beti na otobenga lokola Bukavu na est à Congo mbala moko et vibrer nzoto na bangonde bazwaki sikoyo capacité ya ko contrôler otobenga lokola étendue nyonso ya Afrique ko sala occupation na yango bayeba coin na coin place boeza nini nde bakesa la Kachopia tant bakesa la Kachopia apatia Kachopia na Égypte babandi siko ba évolution ba clan. Parce que tu as histoire, il y a 40 savants noirs au dans la forêt équatoriale, au baquet Tonga, Égypte, même qui va secret, il y a puissance, il y a 40 magiques de l'homme noir. Même qui va puissance, il y a 40 pouvoirs magiques de l'homme noir. Il y a la pyramide pour Tonga qui est en physique, sous l'accompagnement spirituel, parce que les gens qui ont l'esprit, ils vont transporter des pierres, ils ont 15 tonnes. Maintenant, on va gris à la gâte. En fait, oui, que la scoma comme nabiso selon biso trozele sous teke o égyptologue ayo l'accent égyptologue azoye ko la kaka aulu kasaka description na matière au monde la beti. Parce que matière au monde la beti a changé batu ba kombo. Et vous la place à Kabongo, bon kuna bache o Tutankhamun. Et vous la place ya Ilunga bon kuna bache Ramsès II. Parce que toujours ça histoire na vérité parce que qui muto ba benga Ramsès II nanyo ba benga ba kombo na tout ba on va changer ba histoire wana eza bongo te mais ba on va baloli yango pona ko zipa biso toujours tozala bangama na ba tozala faible tozala toujours sans histoire mais le quoi to kutena mvulu skimbangu to lobi que vouloir ou pas nous sommes déterminés pour juger les blancs et les arabes et les Américains, tout wana bazana ba compte rendre na biso. Donc historique ya maman ko konzinga azali deuxième génération de l'homme noir. Azali ne kolote kasi azali kongwa. Tope kongwaze. Kasi azali mwana ya ko konzinga ya mobali oyo autaki na 5e libota ya bana ya koko lukalakala mbele na koko Fatuma. Mama Kokonzinga azali na puissance ya identification. Yango to bagi azape na force des étendus. Pour identifier que étendu na biso tant ya identifier étendu na biso o ba benga Congo ezalaki toute l'Afrique est nord sud ouest. Dans tant occupation ce ko ya batu mwinde komi ko sale mabake na angle boy ba pesile msu kombo mususu mais ça toujours na kata Congo. Donc toi tu la Congo, tu as vu na Rwanda, na Burundi, tout wana ezaka na kati ya Congo. Donc Congo ezali Afrique mobimba. Il y a ça identification pour Rwanda na Égypte batu bazalaka te. Tant maman ko konzinga pesaka kombo ya Congo le 17 décembre 1er siècle. Première année de notre ère. Tu vois tu obeta ba masolo ya koluka par rapport à calendrier bon ba yeli biso ba précipiter ba génération. Pour ba betika histoire ya bande ya mokili Adam F le lot 2019, on a calculé dans 100 ans, 100 ans, tous les ans, na 20 générations. Mais pour le but, il y a une génération, il y a une génération, il y a 1000 ans. Parce que par an, on compte en moté pourquoi pour le lot, comme on a 2000 ans. 2000 ans, par rapport à les lots, les calculs fausseté. Il faut régler le calcul au aussi. Il faut que tu solo, il y a un parcours, il calculer un calendrier. Après, tu as une bambasiko, il y a une évolution, il y a une génération, il y a une génération, tu peux coller, tu peux présenter, il y a histoire. Pour le cerveau, il y a une confusion. Dans le but historique, maman Kokonzinga, Azali deuxième génération Bantou, Azali na ekolote, kasi Azali mwana ya Kokonzinga, ya mobali ou autaki na 5e libota, ya bana ya Koko lukalakala mbele, na Koko Fatuma, maman Kokonzinga azali na puissance ya identification.
Ya bomoni même ba pharaon oyo ba mindele ba changer biso ba kombo na Égypte. Tant ba utaka na forêt équatoriale pona ba ke kosala Égypte wana batambolaki ezaki ba famille oyo. Bomona famille nzinga wana bazali les 5 pharaons oyo basali après la chute d'Égypte na 12e siècle bakiti baketonga royaume Congo obozo ka premier roi du Congo oyo tozo benga lokola Nimi Kangala. Toza na Kuva Nimi, toza na Nimi Lukeni, toza na Nzinga Nkuvu, toza na Kuva Nimi. Donc toza na 5 rois oyo bautaka na Égypte. Baza toujours na kati ya famille ya ba pharaon ancien oyo batongaki Égypte. Maintenant Égypte ekufi na 12e siècle, eza sous na 5 pharaons oyo lelo to benga banzinga nkuvu wana. Bazaki ba pharaons, bazaki 5. O ba kumbi batu siko de l'Égypte pona ba sala retour ba kotonga royaume Congo. Yango mona kombo wana nzinga toujours. Eza nzinga ya ba Congo te. Po bato ba Congo ba kanzaka nzinga oyo uti pa na bango tolobi avant ba Congo azala banzinga oyo ba utaki na forêt équatoriale et pas ko lukala kala mbele. Ah, tolo bena bikolo ezana ntebandundu ezate, mutetela zate, muswaila zate, muluba zate, mungala zate. Même bato bazali na forêt équatoriale bazaki bangala te ke yo ya Équateur te. Wana eza po makambo lelo échanger par rapport ya ba confusion coloniale po bayaki ba partager ki biso. Pona revenir à bonté ya mama Koko Nzinga esengeli koto sa pratique. Représentation à 5 couleurs pona éclairage à bonté. Donc pour notre éclairage à bonté na biso na mukolo vendredi to ando représenter on a 5 couleurs na rola te lamba mo boye mais zalem sous na 5 couleurs. Ba couleur ate mona nite po ocha pe sengle na kati oche ya una couleur mususu oche pe chaussette na una couleur mususu mais l'essentiel ozaka bilo nyonso la to zata na moment ba trace ya ba couleur o eza recommandé na journée wana pona o saisir opportunité to pe o zala na revenir o se retrouver na revenir ya bonté ya mama Koko Nzinga. Donc to bien que pona revenir ya bonté ya mama Koko Nzinga esengeli koto sa pratique ko représentation à 5 couleurs pour un éclairage ya bonté. Tu vois déjà que dans le principe, dans le caractère et tamboli à fait, il faut respecter journée au lit ensemble dans moana. À ta tête aux amoureux, toujours bon ça on a malin mais ça m'a gambouasika au tobungisaki, mais pour ça ben fort, to réunir belema, tu vois qu'il faut la journée lelo aux ensemble dans la famille na, au lit ensemble. Tous en a ba couleur haute, couleur wana tu vois qu'il tous en couleur jaune. Ils allaient lier dans les rayons matinal des étoiles, de la lune et du soleil. Mais à représenter peu richesse, tu peux pas minérer. On te dit que on peut travailler dans la force d'attraction, il y a pas minérer parce que les rayons magnétiques, il y a matière première, ils ont délibéré pe esprit na biso to esprit ya batu oyo ba koti na confusion. Ils ont fongo la bozindo ya boyebe ya bomoto na biso. Ezo pesa biso esengo kolongola mawa. Toza na couleur bleue. Couleur bleue azali na puissance d'activation ya bonté. Pambate azali full option ya ba makambu ndenge na ndenge. Azali lien ya planète bleue. Tobaki planète bleue siège général esika batu tout okufa to kendaka abenga planète bleue. Eza lola te, eza li felote, lola eza histoire lokuta munde mutayaki okosa bino. Pour nous détourner penser dans bino etelengnaka eyengaka yoso c'est là trokelo la lokola eli akendaki maintenant iso eli akendaki banda kenda de abimela congolais ni on peut epse que non mwana ngana na lola ba mindele ku bango mo ba kumisa eli tende bino ba africain bozo kumisa ba eli ba Josué ba Jacob ba Mathieu ya bino l'équipe po kotina kizunguzungu ya boumbu ai ko fimbo ebeta mapona elongwa makanisi na bino na kotelengana. Mo se retrouver peu beaucoup ma responsable ya bomengo na bino wande to kobonga mais soki to tiki responsabilité ya bomengo na biso pa batu mususu to kotelenga na passe na biso aussi la tête. Donc couleur bleu azana puissance et activation ya bonté pambate azali full option ya ba makambo ndenge na ndenge azali lien ya planète bleu. Couleur verte ya ngonde couleur oyo etiaka biso na bondeko na milimu oyo basala na mukolo vendredi. Donc couleur verte au tolobi est représentée nature. La nature nyonso eza na couleur verte.
donc couleur verte va représenter nature na kati ya mokili. Azote aza na couleur verte, bamatiti eza na couleur verte. Antobiki epesaka biso contact to epesaka biso bondeko na milimo oyo travaillaka vendredi. Donc soki toikoti sikoyo na bozindo ntongo tozobanda koyekola bakelasi na biso mpo to approfondi tokoyeba sikoyo bajare ya milimo nini etravaillaka vendredi, totie bango na calendrier na bango. Bajare ya milimo nini etravaillaka jeudi, ya bakoko na biso tandobela bagabriel te bamikael te. Poso tokomobela bamikael baesprit na biso bando kotomboka pamba tokokesa baguerre tokesimba baminduki. Ok biso tokosimba baminduki te. Biso toye mpona kotransforme Congo. Kobimisa salaire ya mwana Congo nyonso. Fazwa salaire. Donc ezali obligatoire peut-être toloba makambo bato mosusu batalaka ese bino bokoka. Te twana minduki te mais tozoyela no salaire. Mutu tout akozwa salaire. Pombo eza bomengo me mbongo wana ezokende. Misani bosana. Na étude il y a intellectualisme ya bato mwindu tomoni déjà que pour gouverner un pays tope étendi moko ya mabele esengeli mukolo mabele azwaka revenu naye poisa nango oyo alingi mais bana Congo bazwa revenu ya bomengo na bango te mais bakonzi baza ba politique bazobaki oyo bazogere mpona peuple bozogere mais mbongo wana revenu misani bosana na bosali eloko te mpona bosali ekole ya bato mwindu te oyo ando tanga minoko na biso yango nde ba revenu. Mais si vous avez français, vous avez l'école français kuna na Congo batangaka wana tokobongate tozaka derrière baninga po tozo ekola minoko baninga tozo perdre ba identité na biso. So biso toyeko bomba ba système wana. C'est tant toloba makambo tozo loba pona bomoto na bino efongwama. Tozo finga bino te. Totosaka bino par rapport à responsabilité bozana yango mais to bota mpona koteya bino. Bosala o ezali volonté en Nzambe parce que o bozo sala eza volonté en Nzambe te mais ezali volonté européenne. La volonté européenne est de faire souffrir peuple. So bosimi minduki bobomani peuple mutazo souffrir bino na ba famille na mino boza malam. Mais vous allez payer sur ça. Ko payer wana ezate ko ke CPI te CPI wana ezali politique européenne basala pour ko sisa mutu mwindu carrière. Ba peso ki ba konjo réunion sili tango longwe ki bokonzi bango bakolanda ya mbongo wana oyo yibaki na mboka po bakanga yango bafutaka bato kuna babimisaka basediki basala ba modèle ba vindenge na ndenge siko ato ye na CPI ya bato mwindu oyo bando kanga siko CPI européenne pona koyebisa bango ke boza na droit te ya koskanga mokonzi moko ya Afrique po bobotola ba bien naye al siko poto longa ba système wana tout na charte loyal bantu ezali koloba ete epekisami kokeko bomba bambongo na ba banque étrangère al bozuna biso nyonso bando vanda siko na ba banque ya mboka bien sécurisé pato longo ki bokonzi ba kobatela ki bozuna yo ezaka na kata mboka esama kama bien na mboka obandolanda toujours ba revenu ya biloko na wana soki eza na voie ya malamu mais soki eza na voie ya mabe ekozala confisqué ba kotia yango na disposition ya peuple po peuple ozanga makambo ebele. Et ça, quand vous continuez vivre bien, vous avez conduit pour vous raisonner vie à peuple nabino, colia na bango, traitement na bango, kelasi na bango, misala na bango, environnement na bango. Vous avez na misala belé, on a bosalité pour peuple azana loyenge, azoe banae, barol nabino te. Pazana na bizunguzungu ba makila Yesu oyo ya meli. Mais révolution de la ligne oyo ezoko la musabiso na kati ya pongi na kati ya bolali pe bolamuki et ko sala quelque chose pour na tocha ordre. Il y a logique des affaires, il y a vie sociale, il y a bomoto ya mutu mwindu nyonso pour na to sepela siko na bolamu onza mapesa biso pamba teto nyoko mitango molai 512 ans. Donc, il y a une couleur bleue, azali activation, il y a bonté, parce que couleur verte, c'est couleur oyo, et que tu na bonde ko na milimo oyo, basaka na mokolo ya vendredi. Couleur noire, azali couverture du monde, azali nzungu ya bomoi ya batu, banso na kati ya mokili, donc na kati ya noir, tokuta ba couleur tout. Ya mokili, eza kuna yango tozo prouver bino ke batu tout o mundele. Oh asiatique, oh nan batu tout wana biso mutoboti bango.
parce que mundele Adam Eve abota mutu mwindu te tozoya na débat na plateau pour na to effacer histoire na mino ya lokuta po ekota déjà bato evanda tozoya longola ba photo ya Yesu ya lokuta botie na mamir pour na koyebisa mutu mwindu ke makambo etali yo te ekosircharge okomema mikumba ya pasi na maboko kolela mutu akobikiswa kozala te ti okondima ke Yesu azali dessin animé aza nguya te photo tia libanda ya makambo ya bakoko na biso totia nzambe liboso nde tokokangola na nyonso toza couleur rose tolobi ezali stabilité des étendus pamba te mama koko nzinga nde la force des étendus tozali obligé ya kosalela 5 couleurs oyo mpona koabsorbe ba énergie nyonso oyo elekaka na pouvoir ya mama koko nzinga notez bien na manaka ya mama koko nzinga nde tokoyekola ba odeur to pe ba solo ya ba fleur mpona tobanda kobikisa bayeba yokaka malamu te pe tosala augmentation ya bisengo na kati ya batu to pe ya bisengo ya batu na kati ya mokili. Chiffre 5 tolobaki eza déjà pourquoi tosala chiffre 5 par rapport ya force ya pénétration. Chiffre 3 tolobaki eza clé d'ouverture ya ba parcours kozala na fleur rose moko oyo eza na 5 couleurs to pe 5 différentes roses. Il y a 5 couleurs, pamba te na mokili mobimba tozali na 14 sortes ya ba fleurs roses oyo ezali en plusieurs couleurs. Ba fleurs eza ebele na kati ya mokili. Mais tobi ke ba fleurs oyo biso tozolobela ntango tobanda kolakisa yango ezali bamindele baza nango basalelaka yango. Moto moyindo asalelaka yango te. Po ayebi neti na ba fleurs te siko tozolobela makambo yango po tobanda kosalela yango tobanda koluka siko ba pot de fleurs tozalaka na ba fleurs wana po tosalela yango misala po après makambo tokota na ba pratique ya minene oyo ekopermettre yo siko obanda mpe komona milimo wana face à face babanda kopesa oyo mpe bamakambo po baza mpona biso milimo nyonso etravaillaka na kati ya mokili eza bagroupe baesprit génie oyo bayakaka baopesa création bazali baza na makambo na bango po yo atteindre bango ifo yeba. Donc voilà mwa moke oyo tozalaki nango mpona makambo etali bonté ya mama koko nzinga totikali na séance moko mokolo ya vendredi to mpe mitano oyo ezali koya puisque tomoni ape tokomi na problème à charge nde tokokutana lisusu mpona tokoba baprogramme ya bamanaka oyo bakoko bazali kokabela biso mpona toyeba véritable histoire na biso puisque toza na histoire te. Donc, ce qu'on va faire, un cahier de charge, 444 000 livres. Donc, on a malin, mais on a un système, il y a syllabus, on a un hôpital, parce que on a un syllabus. Ils ont l'accès pour le lengue à Kubik Sanzo Tonabiso, selon beaucoup qu'on a biso. Donc, on a un photo. Il y a un biloko, on a un photo, il y a un malam. Na minicho moyeto luka isute ko to sana be école ne mundela sala te tant on ezana te na minicho to sana école en distance école par correspondance ozo comprendre pour babaki mupepe na biso ezo lexa fréquence ya 8 minutes 17 secondes donc c'est facile pour na muta yeba makambo tozolo ba soki azana bolingo na yango enso azana bolingo na ngote ko leki awe koche bimi donc to chat syllabus 5 syllabus to lancé et vous en avez titres différents. Donc on doit évoluer comme malin mais tim ko to koma na ko saba livre to bandi o sangsana ba o to sala ya liboso to sangsi to bimso ba livre nango to bandi o landela ya munte me mabiso na procédure ya ordre po ba biza 444 000 livres est-ce que makambo on to aussi sangote eza makambo ka biso to ando koloba ti place ro biso to ko évoluer pe to komi musika totikeli bana biso continuité bana biso batikela bana na bon continuité bana donc fin du monde ezalaka te parce que nzambe akotika koboma mokili oyo te aboma mpe mokili te so baminde bazalaki zunguzungu ya kokosa biso ke nzambe aboma mokili ya Sodome na Gomore ntango baboma Sodome na Gomore Congo existait, l'Afrique existait. Donc makambo wana moyebi biso tondima yango so eza te ko te ntango babomi Sodome na Gomore nde yango biso tokomensa propagande mais tosala propagande na mensonge.
Poso nzamba boma mokili mobimba il faut bakoko na biso pe ya batu mwindu babeta pe masolo wana to mona pe mikanda batikele biso ke wi bana nzamba boma mokili me ba minene ba yeba yebisi bino ko nzamba boma mokili na tanga Sodome na Gomorrhe etali biso nani so biso to komo sela bango misala do to komi ba boy na bango to zwimba moko histoire wana albat balati ba nzambala ba komi ba bishop ba komi soko sela mate ya wana lokuta propagande kofandisa bana Kongo olebalakisa bango nzete ya mange esaka nini nzete ya malala esaka nini nzete ya mbala momboye esaka nini manyango esalaka nini likolo esalaka nini se ya mabele esaka nini mabele ya bargile esaka nini mabango esalaka nini rien bakomi obetela siko koretarde bana Kongo mémoire kolakisa siko te tala nzambe na bible alobi abomaka mokili na ntongo Sodome na Gomorrhe etali biso na nini ezatana boma mokili wana biso ozalaka bakona biso bazalaka wana te donc tokolobela makambo wana te ezali histoire fausse te ale mutu mwindu tu azobeta histoire wana osa propagande azali boyi ya baeuropéenne osala mosala nzambe te mpo ozwi nde livre wana bango bayeli yo masolo wana yo verifie te masolo wana ezali précipitation o Caïn tolobi makambo ya Caïn biso banda tobotama na Afrique to pe na Congo na tomona mopepa Caïn te po na ba pasteur boya ko betela biso masolo wana so esama na poto etali biso te toza pe na droit ko betela ko lubala yango te donc voilà moi muke obiso zali na ngona mukolo lelo yango wana nzamba bakoko akumisama tokutani mukolo ya misatu ya poso o ezali koya pona tocha bwanya na maele ikona mesa ya makambo ebele obiso to sengeli to yeba pona to bikisa bomoi na biso butupe moi pona to fongola boyebi ya bomoto na biso to yeba importance to pe tina nini o nzambe atindelaka biso na mokili batindaka o te po oyo ozwa bible otambola nango bando koteya makambo kuna avec commentaire ke o yango nde sango malamu manani sango malamu ya bana Israël et concernant biso te mutu mwindu nana comprendre teke bamindele bayibaka ba savant noir bakenda kotia bango kuna na Israël lelo Israël azo représenter tous les races du monde akomi riche po nani po bazwaki ba savant batu mwindu baza éparpillé partout bamisusu bakomi ba israélien bamisusu pe bakoma ba européen bomona bango te me bozaka na bango bamisusu pe bakloner bango penza ke bachanger poso akomi penza roi mundele na ngambu na bango kuna dans monde na mutu mwindu akomaka te po bakochange na eleli na evangeli na makambo tu po obimisa kaka ba énergie na yo ekendaka na cacher na bango voilà ndenge bazoko exploiter biso do ba exploiter biso na ba domaine tout ba exploiter biso na ba domaine tout ce que biso sali makasi te to éclairer pe bomoto na biso kato telenga na génération momona ka pamf to leki biso nyonso to sali eloko moko te ale balekisi biso babomi biso ala jusqu'au bana na biso bakotisi bango siko makambo opende zaki na posa na bango na kimbango alobaye déjà que bi ekota o miso na ote nguya mbindo pe ekota o na miso te donc lokwa ya boya ke bi ekota na miso na biso te donc buzoba ekota biso su na miso te ke tozela ke ngana baye na Congo na ozela nde ba décideur ya Congo ba uita Europe te biso to ye to kabwana ba européenne na façon raciale te mais na façon logique il y a respect et la dignité il y a lolenge ya batu na batu so to respecter yango wande sikoyo tokosabe échange ba culture wande sikoyo tokoyi kobanda kosangisa ba makambo na ba limite moko bo toyebi ke so lelo to bengi journée culturelle c'est que yo européenne oya na lolenga culture no ngape na oya na culture nanga et vous andenge monte mutu a présenter ba caractère na ba principe ya ba culture so babi toya na bonzambe mutu mundo oya présenter bonzambe na ya obela nzambe mpunga obela Elohim te obela mvidi mukula obela Jehova te. Pour Jéhovah, Elohim, Michael, c'est pour l'Occidentaux. Non, bah tout le monde, tout va se faire, bah comme voilà, et ça va traumatisme, bah kotanga, bah comme voilà, ti bah kolemba, et bah kotelengana, bah déposer, mikumba wana bah européenne, bah même ça qui bah ngo, oh bah bengi la Bible na Coran. O pe asiatique ba memi seki bango ba ye na ba commentaire o te Coran utali kolo nzambe nde ko isa Coran mais bo lokuta nzamba sala ka papier te ndeko
bananza masa mokili ye mtasa papier te asande banzete na yende koma ba papier apesi osko ma la transformation papier basala papier na bambu papier musu basala na banzete o babenga papyrus papier basala on a plusieurs éléments naturels basala on na nzete ya papyrus te basala on peka na bambu te dans la diversité ya babiloko tozomona esalaka babiloko ndenge na ndenge parce que so ngana yo toyebi importance yeloko na eloko tokengeli ba province pour partir ba province nde ezali lokola banque de la richesse. Sur banque de la richesse on a biso to sécuriser on te biso to welaka ba poto mais otikile msu na mboka nokuna diamé bimara otikile biso na mboka nokuna or bimara parce que na sécuriser makama mundele siko aza na poto mwana mundele suka tangi papa na yo kozwa mikanda o basalaka information spertige na kati Afrique ba bomba kuna ba vérité nyonso ezo kopesa ba indication ba point de repère sika ba matière première eza ya tangaka yango déjà malgré zo tanga ba formation na mboka na ye mais atanga livre wana papa na tikela carnet du savoir ba bindele tout bazana mo ba bino siko ba carnet du savoir botiki ya bana mineza pona ko indiquer ce que te na Congo so ke na kwangu okuta place boy so ke na kwilu okuta place boy puisque ba mindele ba piyaki mboka na biso ya kosakana te ba mindele ba kendaki ti na bangola ba kangi oto zoko benga lokola mai ya kwangu oyo ba dévier yango ba sali canal ba kangi mai ba vide mai ba détourner yango e koti na canal wana ba salaki ba chumoli ba ke mona semelle ba ju ba matière première bon yo mutu mwinda intérêt nezawa non mboka za intérêt mboka ezalika ba coopérative ba konzi ba osala te mindele ba olia bango à 100%. Eso siko to tiki bango ka bongo ba ko sala eloko mote pona biso ba ndozwa ka ba mietso mindele ba opesa bango. Asko biso to esiko to ka bola bondeko na ba mindele to epesa bango ke bon France va na bongo États-Unis va na bongo fonctionner selon revenu ya forêt Amazonie. Loko sala ki da pib ke eleki ba forêt nyonso ya monde donc yonde sko organiser vie ya rolesa mokili na forêt Amazonie ko ya so cha double na forêt équatoriale te poto ko cha sécurité et to cha mibeko ya revenu ya bomengo ya toute l'Afrique comment ekozala dispatché et on a sous na ndengo bomé même sur ba loi coloniale te poto zo ya sikona la colère des ancêtres to lo baye ke toko sa ba formule toko bloquer ba arme nyonso ya mokili ekobeta te toko sa ba formule toko arrêter toutes sortes d'explosifs toko sa ba formule toko kanga ba fonctionnement ba système tout obino bochaki pona tozala toujours sous ordre na bino toko masiko égal pona to cha vérité ko na mesa ko to monike batu mwindu ba yebi vérité me bazo banga minduki batu mwindu ba yebi vérité me ba banga CPI batu mwindu ba yebi vérité me ba banga liwa. Mais ba o ba yaka na bosembo babanga aliwate ba yaka nde ko établir programme o ekotika la po ata ba bomi yo continuité wana ekotika la e kombo na ekotika la seko na seko. Voilà moi muke o biso to ngai to lobela bino na mukolo lelo ya mwana na mambi matali bonté donc toza na makambo epele to sambo ko ku pemba na to bimisité. Toyebika journée na ye mardi. So mardi wana ko kupemba azaye moko te puisque tolobaye koko nzinga oyo azalaki mwana ya mama Pembo Nzinga na Royaume Congo na 1543. Mama koko nzinga mama Pembo Nzinga azali oyo mama o asimbaki bibliothèque africaine topé bibliothèque bantou. Yende mutu oyo abota mwana mwasi wana oyo bomoni asimba épée. Et on te expliquera chaque fois qu'il y a une différence entre maman Nzinga za mwana ya mama Pembo Nzinga. Wa existaki na 1543 yemta simba ki bibliothèque bantou donc yemta bande ko simba alphabet na chikongo. Kaston shita wem kongo esalami mwana ya mama Pembo Nzinga wana babengi mama Nzinga akendaki sikoyo na bakongo akefongola village ba obenga Matamba azali na mbeli ba obenga mbeli ya luyalu les mbeli ba présentaki yango na moi ya 8h basale losambo ya intronisation batia yango ba makambu mbeli yone ko musala ba makambu e déplaçaka ata ya simbi yango te mais ba code secrète nango soko azoloba et ça musala quelque part so ba portugais ba ye ba entouré ba bomae soka kati mundelo boye bimisi moto wana ngone bomi
ba portugais mais lion ba portugais basala nyonso bazwa yango bakoka kozwango te po bakoka balobeke tokotika bilembo pona continuité bana na biso eza magnétique eza ba énergie apoza mbeli wana likolo mai nanzadi inkisi kuna na bakomo etikalaka boy dans l'espace mbeli etemi likolo mai siko ba o makambo bakoko na biso basala malamu tolingi kolobela te biso topesi bakoko mu Congo tokomolobela nde ba Jesoi ba Eli tokomokumisa nde bakoko ba Israël ba yependa bamoni biso bazoba na bango batikeli biso surcharge tokumisela bango bakoko na bango na bandoki na ndenge nyonso po ba définition bakoko bango batikeli biso toyebi bango te mais biso sikoyo toporta gara tokomokumisa kutu bakoko ba Israélien koleka bango moko otala lor mbon mawato donc wana baza bato oyo bazo ko bebisa génération oyo balong bongo ba Matou Samuel ba frère Patrice baza matière moko te oyo baote ya génération makambo na mino to ekomoke na suka po boprespitaki mais botamboli na lolenga nzambe te botamboli nde comme les exploitateurs ya koyiba bana Kongo mbongo po botonga ba école bosala ba hôpitaux mais na ba école na bino bana bandimi bazofuta suba minerval na bopito na bino bana bandimi bazofuta suba mbongo bosi sa chômage te bino bosa ande ba vie privée biso siko toyo sa vie sociale de l'homme noir poto bimisa siko ke mutu mwinu tout il faut akota recyclage ayeko la siko na kelasi ya kiboye po azala siko formé na principe na caractère ya kiboye aso batindi en Europe ozano complexité okende kosa musalo batindi okuna lemsu batindi babi bon joa biloko okende aussi sa pollution artificielle kuna okosa musala kuna ozongi et vous avez susu ndenge tozoke lelo oteke ya sapologie ba vrai saper ezala bakoko na biso balata banke wa danger bamindeli balulu yango bazwa yango batiango na bamise et na bamise bango bakenda kotala ba forme so batali forme paf ba petit couturier tango otonga bo Gianni Versace mais kolo forme siko bobombi mino bosali na minoka costume ah o Saint Louis o chache mais siko mukolo forme wana nani toyebi histoire te tobunga kala yango tobanda konyokwa mapasi koya makasi ti tokolongwa na tembe do pasi obozomona ezoya ekoya makasi po tembe sila tozonga na vérité nzamba oya na eteka kita ya ozwa batu ndenge ba chrétien ba rezona ko tango ye nzambe yako ya kokamata bandimi kelelo ekobeta basali dessin moko muneno nzambe atelemi likolo na mapata azo bimisi livre mo munene azo benga ba chrétien alba misuba komo lela kombo nanga nayo kite mawa mingi kombo nanga nayo kite nzoka za mensonge nzambe avote mana livre te likolo po abando kobengaka abando kotunaka yo salaka mabebo tambolaki bien te leka na lifelo te wana za ba concept moko ya démagogie ba concept moko oyo ko traumatiser cerveau ya mutu mwindu tobida ke nzambe asala déjà ba pareil naturel oyo enregistraka ba vitu ongana otosana kata mokili na tant to kufaka na mondo yo okende kuna na jugement ba ozana posa te ke ba vandi so na kiti ba fongola livre kuna livre ezaka te kuna na makambo ba champ magnétique kuna na makambo ba tio bwe paf bazui corps plasmatique na yo ba poser yango wana na numéro ezo correspondre na belément nzoto na yo okuta numéro no eza kuna partie ya cordon ombilical kasi on de relater makamno bandi otala makamno kwa na TV no ezoleka ba page ezoleka yo mo ozomona makamno esili paf magnétisation kuna mbala moko eko indiquer ba esprit o baza kuna po ba mema en place oyo yo kozalela dans yango to bito bando kabola kama te ndambu tokoyeba monde spirituel makamnini lekaka kuna tokoyeba monde spirituel diabolique makamnini lekaka kuna po tomi batela malamu po tanto kokufa oke na monde ba diable te po so yo okeka na monde ba diable yeba ke oke na prison bango ba okomiso pe diable oke na prison kuna ba yekwisi yo makambo kuna le après ba komiso ko tinda ba mission ana mokili ba chrétien ba baki o milimo so mutu akufi akelibela mais to mona bango to kangi milimo ya mort l'esprit des morts oh bo kanga l'esprit des morts ndeni bino bolobaki ke mutu so akufi c'est fini akei bon l'esprit o bino sko bozo bunda na bango l'esprit des morts ba uta wapi moite ke boye kola malamu te fo bo déposer po bozo ko détruire
réalité ya fonctionnement ya bomoto ya bato na kati ya mokili abotika sikoyo mateya ya sika oyo eye po bino mo boyemba eke nzambe alobaki akotinda nzala nzala ya bilei te kasi ya liloba nini po bible toyekoli yango déjà 2019 wane africain lembi déjà bamisu bakomi otekela yango deya banguba elingi olobaka kala mingi te ekozala évacue na afrique kala mingi te ekozala ravage kala mingi te tokotia yango na bapoubele tokotia yango na batoilette po baeuropéen so baboyi kozwa mikanda ya bango na baambassade ndenge koma ngela lobaka ke tosangisa bamikanda tu na bacourant toke déposele bango na baambassade na bango so baboyi tokotumba yango moto na afrique mobimba bomona mupepe oyo ezoya tolobi mupepe ya bakoko nyonso tobengi mpe va congo ezoya kokata makambo liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso etika ya seko tosala baeffort tobimisa calendrier ya semaine mobimba par rapport ya fonctionnement spirituel ya bakoko na biso toyeba milimo nini oyo batambolaka mokolo ya lendi toando koagrandir mateya na moke ti tokokota na bapratique na mpo tozosala bamateya mosusu bamona pratique mais il faut siko toremplir bamakambo nango mpo toza na bapossibilité te ya kosala baclasse oyo ke bato bandokolo ya comme dab te mais tobandi na basystème moko ya correspondance en distance et mosala sikoyo tozosala yango ekopermettre biso sikoyo tosala sikoyo basiège ke tosali sali moko boye ezaka uniquement ya pratique ya création ya eloko boye mpo bamakambo mosusu tokosala esenga tozala na baplace ekozala te kozibandika na ndako no boye oyo mpe soki oyebi tolakisa makambo tu okosala mpe makambo mosusu na ndako no makambo mosusu oyo eza ya minene tozala na basale na yango oyo tobanda kosala bamakambo wana donc tosepela na bakoko tokumisa nzakumba par rapport ya nyonso oyo yakabeli biso tolobaki losambo ya lelo tosalaka 5 heures chiffre 5 14 heures mpe 23 heures. Donc voilà moi moke obiso tolingai to kabola na bakoko ya mokili mobimba na mokolo lelo yango wana nzamba bakoko apambola moko na moko pe mama koko nzinga akamba biso na mokolo ya mitano ya lelo na nzela na sanza elongo na minzoto ya tongo na tina ete engengisa bolamu ya bomoto ya moko na moko kati na kintwadi ya bakoko pona kozongisela biso bisengo oyo epanzanaki uta colonisation to pe pasi ya bakoko na biso tokumisi nzakumba etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba totombeli bakoko banso ya mokili mobimba nteke malamu na nguya ya nzakumba totondo pona nzakumba totondo pona mama koko nzinga pe biso bilenge ya moi mwa lelo ya nkoto ibale totondo pona bakitaye na biso baye oyo tozali kolengela pona batombola bisika biso tokosukisela misala bakoko totondo liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakumba pona mokili mobimba.